Bozali qu'on a besoin à travers syndicat télévision te pèse pour bambo te bisika bozami partout dans le monde émission na biso bolinga kalelo actualité bandi to linga bino mingi bino pe bolinga biso vraiment to sembola ba question d'actualité ya koloba vraiment eza ebele mais lelo na yambe bino eza surprise aza moko ya bami ya fumu sabata bazaki plus proche vraiment bazalaka na ye bazalaka pe bazalaka nyonso to avant to kota na ba question d'actualité to beta un peu lisolo to kozonga na moi sima pona kokanisa tutu o atika kibiso na mikolele kaki fumu sabata soki pe botalie bomonie bokomona pe kaka na ba style ba genre pe kaka ya fumu sabata wana nazo pesa invité na ngambo te Big Sami bonjour. Bonjour mon amour. Bonne santé. Kimia na ngolo. Na ebe ki ozaki vraiment ami proche ya fumu sabata na sima wana pe totika tutu komona na te éviter ceux qui bo évoluer ndenge nini bozonga bokenda kotala famille bosala ndenge nini type lelo to mona rappel messe moko te non to mona ya action de grâce bosala la fumu sabata comme conseiller pas qui conseiller la présidence pour na chef de l'état parmi ba conseiller ya collège. Oui mon amboka na yoki yo malabo ndeko sabata azalaki plus que même ndeko na ngai po bazali ko benga même lipasa oleka na nzela bengi yo fumu sabata bamonie babengi Big Sami na tozali kotambola ma lokolo moko loboko moko ne mona musapina nzaka ezalaka salaki vraiment douleur makasi na motema ya kopendre wazaki cher na biso nazali kobenga ye mukishi down fumu sabata wazaki vraiment kolobela la spiritualité bantu otelemela ba valeur na biso ancestral pe kolobela ya yi politique parce que moni bazaki na lolenge na bango ya kozwa soki bamoni muto aza na rastafarisme na kokota na politique ya komona yango lolenge moko un peu spiritisme négatif. Par contre eza ba valeur na biso ba bantu faut ta définition bantu aza nani bantu selon moi cheveux crépus ozomona mais tant ozomona fumu sabata ozomona Big Sami oza na temps retour na ke muta uti wapi koyeba ke oyo origine eza Afrique tant tout temps ba américain différence na biso na bango ezalaka wana de conseiller wa biso atikaki biso vraiment esalaki souci makasi tobosani ete na biso toza ba noir toza na lolenge na biso oyo oyebaka ko honorer ba ebakei nde na bana ko ba liboso na to milinga na tant toza vivant autant to okende to passer na monde ya odela et tant c'est que di atika biso toza parmi ces fils rastafarisme ou toza ko bunya na za politique. Est-ce que vous déjà vous les cas kokende kotala ta maman boye ba évolution maman soki asande nini déjà vous beta tour na famille wana zotu na maman na ngai maman ya fumu sabata tango zotu maman fumu sabata eza maman na ngai na eza kutu ezaki obeta tour te po eza na kati ya libota na ngai na matanga ya ba oyo bayaki bakendaki mibiso totikali ndenge moko na papa chichi tango papa chichi akei maman matatire na biso asa maman na biso nous sommes les enfants adoptifs de Titan Tshisekedi wa Mulumba yuko isanga na kota na maman ndenge nini naza déjà na kati ya ndako ya maman tofandaka mikolo nyonso tozokanisa yemani ndeko asalaki ko pérenniser pe ba valeur ya oyo ba bakufela bazokende yango komona à la longue idée ezalaki ya organiser messe ya nyonso babunda pona ekolo na pona lit organiser messe moko ya munene po esengeli bato baya tofandisa milimo wana kimia oyebi ke Lumumba ndenge aza wana Lumumba ti lelo molimo ezaka na kimia te ezwa kotambola na monde mobimba kobimisa pe ba révolutionnaire même le courant au mona ya parlo wana et ce sont des mouvements lumumbistes o nyonso ekréama wana lelo o Tshisekedi a créé plus que même philosophie munene o zomona Tshisekedi Chilombo azolandela partout ce que nous avons observé le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord ezalaka prophétie mobimba bazoyebisa ye pe eza rappel ya testament ya papa. Prenez-vous en charge. Merci beaucoup Big Sami to symbole ba question d'actualité to mona ki biel Lubumbashi ezalaki vraiment cher mutu pa kende kaka na Congo kaka mais po kende suka Congo kaka ezalaki nde likambo
faut kangisa mbongo comme attend la ba 300 et quelque chose à bien Lubumbashi pour que les bagoma wana ba est kuno tambola vraiment kaka la province ya ville ya Kinshasa en même tout monde na mona mboka Fati Beton penza eko kitsa mo ba prix ba billet et comme ba $180 ba goma kuna comme ba 160 et ko pesa penda ba tumisus pe baza ko sepla pe si esengo na bité soko lo banini koto wana moi facilité moi rokende ko pe ko ta la famille et zo mi pose ki bo so za 400 mo ke Lubumbashi zate attaque copie musale okenene ne zo senga fo vraiment ba via ba ya ba soldat pour comme na ba niveau penda ya ba Lubumbashi wana. Oui, ezali esengo munene na maezo ko salema na o Italie la direction ya aérienne ya ba vol na baisse ya ba prix l'état du charge au moins 50% na ba vol nyonso eza eloko oyo vraiment tozali ko sela. La bonne gouvernance ezali malobate. La bonne gouvernance ce sont des actes. Toujours qu'il y a des actes en actes. Beaucoup de promettre qui population qui au collier biloko ya fresh. Ça signifie que ngombe ba bomi lelo na Kisangani, lobi tolié na Kinshasa. Ba bomi ngombe na 12h na Matadi, olié na 13h na Kinshasa. Et ça possible. Mais toujours il y a un problème ya nini bisika baye ba avion esengela ki kokita. Et ça qui na ba kokoso ebele. Yango monaki ba billet za ki ya komata. Totali pe makambu ya Covid. Et il sous compte en cas et bon moi qui sous ma pénalité qui macam mais le chef de l'État na politique na yé azanango il y a évolution à permettre au peuple congolais à y se déplacer na kuninke les leçons toujours ça là yango na avion lobby to ça là on a chemin de fer parce que projet chemin de fer ils allaient au Sengeli et sillonner Congo mobimba et kobanda Afrique du Sud ti kokene na Libye et ba voie na biso ba voie nationale, la route nationale, c'est Sengeli et Salema. Le président a évolué des actes en actes. Moi, vraiment, j'encourage et je félicite le président de la République. Il y a des décisions, il y a pour aider la population à circuler librement. Dans la bonne gouvernance, tout le monde a la liberté, les Congolais, les Congolais, tout le monde a inquiété des activités. Les activités, mais les activités. Liberté mo ekoti na kati ya mboka même ba ebino bozo ko sala mo ba partisango musala ya presse bozo sala oyo ezalaki lelo so tengaka comme le chef de l'état lobi ekobi outrage lelo nazo landa ba chaîne na bino tout le monde est en train de pointer le doigt le président de la République mais azana tawana te ya kiyala na mutu pour la liberté o eza ya presse ye azawana pour asala attente ya population. Attente la population et zanini c'est les demandes où la population a introduit et pas le chef de l'État na consultation de Kinaki na yango na consultation de senga ki banzela to senga ki biloko kolia to senga ki social nyonso ezala kitoko pe gouvernement o ezala responsable na yango mokonza mboka ayoka ki biso na consultation pe azo kokine nango maleme. Ok, voilà, merci Ndeko Sami, tout le monde toujours na Goma kuna volcan eza kotomboka. Eza kokata teme tout le monde ba déclaration ya chef de l'État ça qui discours alobi po akende na ngambu ya Goma il faut ba bongisa aéroport ndeza ya kobeba ndezo permettre te ki akita kuna mais tout le monde mais kaka na réseaux sociaux ba interprétation pe ba ko ça ba déclaration ba CPT na ba chef de l'État ndinga loba ki fallait kaka kende kaka akekota la citation ya bandeko o baza na Goma kuna na ba o bakataki na frontière ya Rwanda ba ebite ba kotia bango wapi. Le président de la République a été responsable dans la point de presse à Salaki, il y a partager nano pas si il y a bandeko oyo bakuta nango na volcan éruption ya Nirangongo pona ko yesa bango ke azana bango elongo pe azokoluka ba aide nini esengeli esalema mais tant que ekotuna na baibazali bato amayele batabwanya ba scientifique ko yesa bango ke soki lelo mokonza mboka akiti bisika wana est-ce que ça na risque mon côté bango bakoti na kati ba laboratoire na bango de recherche ba yebisi biso ke magma wana eza toujours active na lakisi ke eza na kati ya kuningana na akoki okende lelo boye bomoni biso moso esalemi ekozala malamu te pe aéroport na biso ntango mamongo esalemi ezalaki touché na yango wana pour le plan sécuritaire esengaki nanu mokonzi ya mboka apatiente a dépêché ba service na ba gouvernement au baza en place pour tout ça na état de siège bisika wana bandeko ba yeba nini ya kosunga population congolaise azana ba ministre na ye ba ministre na monaki ba kendaki kuna
koluka ko aider mais tant que bazo interpréter yango mabe et ça kaka haine na mutema mabe. Moi je pense que nous devons protéger notre président de la République pour azoluka komema Congo na babisika au Congo ezali kotanga bate. Lelo oyo bakomi koloba na Congo, partout on commence à parler du Congo. Azo même Congo même dans siège des Nations Unies, de façon que tozwa ebonga na biso to yeba pe kolobela makambo o Italie ya Congo pe na Afrique. On ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui du Congo sans les Congolais. Voilà ils ont boutiqué makambo. Na bandeko boza na kimia président de la République aza mutu oyo motema na yeza motema bolingo. Tango kimi kokota bayemanyele batamayele bakoyisa biso scientifique kimi ekoti stabilité monani pe na communauté internationale tozosenga na bandeko ngonga yango oyo ya kolakisa fraternité na bino boya ko assister biso tomona ke on a Haïti tomona na bamboka mususu mais pourquoi kaka ekomi na Congo tozomona bazongi kolobela yango te tozomona bazoyembela ngo banzembu te kimia ekoti eloko wana peso interpellé biso ba congolais ke toza biso moko face na ba problème na biso tozela te bato bauta libanda bauta sobe monde nini baya pour résoudre yango. Les problèmes des Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais, nous devons résoudre ça. Les Congolais pire, dans ce les Congolais, nous testons. Merci Biki Sami, toujours dans la question de l'actualité. Tout ce monde a dit que les parlementaires début bazar pour la ville va chance. Il y a beaucoup de chef de l'État moi mboka Fachi Beton pour plaider kata mukolo moko te pour na bandeko na bazu ba ministère ya kosala te ya UDPS. Au Italie gestion il y a ambition au sein il y a parti na biso UDPS. C'est une politique interne où c'est pour résoudre yango. Aujourd'hui, moi je demande à tous les combattants, tous à la caba qui demandent d'emploi. Il faut tous à la bas oyo, bah c'est créer l'emploi, tous à la bas entrepreneur, na kati ya parti na biso. Ce qui tout le monde est là que tambolate, le président le fait éteindre Tshisekedi dans Mulumba, où il y a un héros immortel, la Tisabiso, abat la paire. Nous devons dire blanc oyo eza mutane. Tout le monde noir ou ezali mwendo. Ce qui toza na kati ya kobanga, c'est que sans ya combat, ezali sous-souté. Mais biso toza ba endoctriner Etienne Tshisekedi, oyo bana yemoko abokoli bana oyo yemoko a formé. Non, nous ne pouvons pas se laisser abattre na 3 ans oyo eleki pour na bayena bazuité. Tozo senga na bandeko nyonso baza na kimia. Mais ba oyo baza censé ya ko gérer ba ambition, vous devez mettre que des combattants. Parce que Batouana, au-delà de diplôme, au-delà de Nyoso, bazana dévouement oyo, mutu musu sokoza la langote. Pour tous les gens qui ont licence dans le pays. Pour tous appelle le conflit et quand on a ngambu ya mawe jana na mwana mboka ya de qu'on a vu ça banda le sous ingénieur. David Mukeba ezo pe ça pena mamba conflit mamba ko finga mais ba on so bazaka bana papa moko. Bazo ela ga poste wana. Ya ndeko na ngama weja. Asala kitana ye lelo fo batoye ba comprendre tango mokonza moka apesi yo ebonga moko ya parcelle ya bokonza pouvoir esengeli osalela yango na ba valeur o biso ba social démocrate toza na yango tango osali tana yo tozala pe na culture wana ya koyeba ko démissionner ya koyeba pe kopesa succession na batu mususu kopesa yango la kisteke oza incapable non bisika yo osalaki pesa pe ebonga na ndeko mususu ya nini asala rotation ya leadership et ça les maratango oyo azui oyo pe aye a remplacer président oyo biso ya mboka azalaki secrétaire national après secrétaire national comme président du parti après président du parti a comme président de la République nenga komi wana ba test na biso na kati ya parti ozo régir biso et pesi ba disposition nyonso ndenge esengili ba tia remplacement oyo ekozala na sima na ye. Et c'est nous tous les là, Bibi Ronenge et Zalé. Neko David Mukeba ou Ezra Mokeba conseiller. Moi je trouve que c'est quelqu'un capable. Oyo a qui diriger province d'ambition à niveau Yakasai. Il est encore jeune. Azaloko la premier ministre. Tant que tout le gouvernement va voir yo. Moi je pense que il faut que le gouvernement est jeune. Nous avons besoin il y a sang fraîche. Pourquoi pas lobby pe ba mona Big Sami Nenge na Zali Boye. Au commis quelque part cadre na kati ya mboka ozo gérer. On a été formé et préparé pour ça. Il y a un moment qui même de Konanga Fumu Sabata, Badoze Komona Eka Rasta, mais Ayeko Koma Moko va conseiller, il y a président de la République. Asali Moussala na Kitoko Nyonso. Et ça qui fait fierté. Bajen Bazana nous ebele na kati
ya parti ya UDPS oyo soki bapesi bango mosala ya kosala bakosala yango kitoko mais ba oyo bazwaki temps ya kosala eke baretire bango bomitya basusi te bodésespéré te parce que na kati ya oyo tozobenga alternance toboni yango na kati ya gouvernement entre Félix na oyo ya biso ya Joseph Kabila esalemi alternance ya démocratie. Nous on est des démocrates tonima alternance wana na babiloko nyonso kosalema. Moi je ne vois pas guerre froide moko entre David Moukeba et Maweja. Par contre Maweja ceux qui dégagé qui à côté il moko le président yebi le pourquoi ceux qui a remplacé David Moukeba parce qu'il que wana zabe compétent tango balongoli Zoé Kabila balongoli epona ezana ba rapport ekotaki na kati wana na toyeba ke na kati ya gouvernance ya président Fachi biso nyonso toza lisu likolo ya lisu na tango batyo yo ozala gouverneur wana nga naza wana naza kombata nazolandela yo nazotala ozosala oesika yo yibi na koboma te na koyisa mokonzi ke awa ayibaki esika namoni ke ozokoka te mokonzi zwaki ngani yaka awa akende yango omoni même na union sacrée nazoka Félix le président Félix comme étant le coach yo koyate osenga poste koyate osenga ngana zo eloko boye yo yaka comme étant joueur lié moko président Félix a coaché bino étant que joueur que bino bozana 9 bino bozana 10 ba o ba kofanda na bande de touche ba fanda biso doza wana to fandi na bande de touche mais na bande de touche wana on est toujours auprès du chef pour na ko servir pe ko conseiller na lolenge ya ko diriger mboka oyo elongo. Lelo tomoni Vital Kamerhe na avocat et ministère public pour faire dossier à 100 jours. Le ko pesa pas ça bande ko ya INC. Balobi comment demande nyonso ba ko senga ba pesa telle liberté provisoire qui ne convata soin na Afrique surtout pe na mikilia pour mais ça a toujours problème dossier on formé comme ko tande politique on est zakara chef de l'état ndenga zo ba bakale pour na 2023 ils ont pesa pinda moi passe bande ko ba ko ba comme ko interpréter même na ba Twitter tozo ko ta tozo mona bande ko ya INC ne bazo ça pinda ba déclaration ba bise ba na bango nakolo baboye c'est la justice qui élève une nation. Na dossier ya ndeko Vital Kamerhe tozozo ngisa nyonso na justice aye bakosala musala na ye justice azala na parti pris justice azala na obédience politique te parce que affaire na justice ezaka ya ye moko te tozana bafaire ebele ba shebeya ya bandeko ebele o esengeli pe kolandela na kati ya justice wana mais pour na bandeko ya INC na kosenga bango tosala nde musala 2023 eza sous musika te tosala musala c'est élection pe osala mais tokoso ke dina no il faut tosala recensement bon ce qui une élection na banani le recensement pe osala sous temps pour na tokoma na ba moment élection la CENI azawana pour organiser ba élection organiser ba élection ba congolais mais tant amoni ke ba congolais bango moko ils ne sont pas identifiés parce que tout le monde a un volcan et ça va rwandais ba katisi omona ba ougandais ba ye koto yo nyonso wana toki d'élection na ba désordre oyo ba ndeko baza na diaspora ba ko participer na ba élection te nous devons identifier les congolais et loko wana nazomona toyi ko sauter na nous plan A wana te ya liboso identifier les congolais après avoir identifié les congolais tokenena mapona parce que ata identifier ba congolais te na loi o ya proposition na wesani a proposer qui faut ala kaka congolais ou congolaise pour la prison ya mboka na biso mais il kopesa na peut pas citer ceux qui va voter loi wana oyo ya lobby eza la carte ya constitution na carte ya constitution ne ba définir nani aza congolais nani akoki ko postuler tango za congolais mais yo soko za na ba nationalité douteuse yake bayebi yo ozalaki na Maniema ozalaki Ougandais bayebi ozalaki Rwandais ozalaki batu ozalaki tuti ozalaki sobeki nani oyemba la moko parce que osali moi 10 ans na kata Congo oye opposile déjà mais je peux ça bande ensemble passe bayebi ba combien de cartes faut bazana ngo bayebi ba passeport o bazana ngo ba Tanzanie bayebani bango moko ba Ougandais bayebani bango moko mais sikoyo pourquoi mais ça ne passe yango Big Sami ozomona te keza moi net idée ya ko diviser mboka ndenge Moïse Katumba ko sala ba déclaration ya nyonso abi akoki ko accepter ba idée oyo ko kabola pays te tokozonga mu kesima omoni tango M23 ezalaki
commanditation ya ba Rwandais na service ya ba Congolais. Lelo to ko mona ke un mouvement politique et sangani kaka na ba étranger. Wana bozo bundela pona ba étranger ba ya ba koma ba dirigeant na Congo. Na les dessous de la carte de bango eza déjà ya mabe yango wana tokolinga pour les quartiers. Nous acceptons oyo nationalité congolais aya a poursuivre à Kenya. Lelo oyo yo le boza congolais mais il faut que ba vote na yo. Mokonza nazaka na fierté natala mokonza mboka na yebaka ndaku na bango na yebaka papa na ye na yebaka mama na ye. Mais ce que bino bozo ya wana boya ko poser na Congo. Ba papa na bino bazaka ba nani, ba mama na bino bazaka ba nani. Tolingi lisusu biloko wana te. Eza lelo salei otongi ndako epa papa, otongi ndako epa mama. Ba mama baza na Uganda, baza na Tanzanie, ebo awo otongani. Toza na ba régime na biso ba bantu esengeli to salela yango. Yango luwa wana esengeli batu bayeba yango ke ni neke congolais oyo ko poursuivre na échéance nyonso. Soko za congolais te na ça sert à rien. Ba lukate na parlement ba kotisa bilinga po parlement wana tozobe na wana singa fumbwa. Soki ba continue mininga lingake loi wana elekate biso peuple congolais to poya ko dissoudre parlement wana. Ko lakisa ke parlement wana bozoko mo ba chômeur. Biso population nde toza majorité eza binote. Tomoni sous dossier ya Yumbi efongwa mi pona mwana mboka Argentine ngobila kala mingi te apenda koleka boso bazusu ya mboka na biso pona kokende koloba elekani ndenge nini na Yumbi o bandeko bakufa bakenda ba mama pe bana ebandaka boni po Argentine ko sa dia ba déclaration pe batne ba koloba ke ya zalaka na Yumbi te la bat bakufa ka zalaka na mikili ya poto akenda kozwa so mama bana na sepela mikino na makasi lelo oyo soko zomona bat ba imposer bat nyoso baza na bakashi ne nazomona kaka pona covid te kashi ne na Congo eza po solo mabe eleki na mboka bosoto eleki na mboka Congo yango ezo senga Congo nyoso atamo na kashi ne po bosoto eleki Gentini akoma lokola fondateur ya ba fulu ya ba poubelle marché central okota lokolo wapi fulu ozota la fulu ezoko kwa building okotambola wapi muto bongo opesa ye a continuer ko gérer territoire na biso ya Kinshasa. Non. Kinshasa beza na ba continue na bango. Eza na ba notable na bango. Ba notable on azota na ke Kinshasa eza malamu te. Ba ka niveau elimwe na ba venir. Ba ndako ekomi ko zinda. Ba jeune bazo sala ba effort ya ke nefis ke ba ya ba so ba pawu ba bongisa biska be ba fandi. Mais matiti wana ba eki wapi. Olongola ki na ka niveau ozomona kuna na commune. Bourgmestre afandi na ye asala ka musala te. Ba yebi même pas bourgmestre na ba quartier bisika ba jeune bazali. Il faut ko balayer. Yango wana même le VPM bisika zali wana ata la makama territorial. Gentini balongola ye aza mutu moko esengeli te a continuer musana ye. Po akomisi Kinshasa la belle ekomi Kinshasa poubelle. Et eloko wana reflet na biso ezomona na te. Biso to sa batu ko esengelaki na Congo na biso oyo to za la batu moko tozotamba na bopeto. Mais bopeto oyo nango wana ezaka slogan. Lelo to monde ba comme moi bat ba comme ko sa moi différence par rapport ya yena André Kimbuta fali Kimbuta vanda Argentine abalongola ye. Wana bango nyonso mibale bazaka ka bazaka repas ya mbadi moko. Nazomona na Kimbuta na Argentine eza na différence moko te za kutu continuité kaka. Ya oyo Kimbuta tseki bosoto Argentine pa yesu ko bagisa. Non, je pense que nous devons vraiment nettoyer. Tout ce qui est dans la transformation industrielle. Ba déchets oyo toza nango oyo, ba déchets oyo ko pesa mboka, ko pesa mbongo na kata mboka. Ba plastique oyo eza recyclable ba ko ba nosalela yango. Le gouvernement oyo ya Kinshasa ko zwa kutu avantage na makambo wana, nde ba biloko ya recyclage ye yo disposer na ba plastique nyonso oyo ba ko évacuer yango. Ba inondis oyo ba ko canaliser yango. Mais au lieu bango ba bénéficier na industrialisation na kata mboka, bango bazo binza kutu mboka na kata bosoto tongo poko. Ok, voilà, big amis, to suki awa, oyebi ki toza matanga pe na partie des pèses. Malgré to ko sala ba émission to ko bungu sa partage, munene ya mboka na biso abundali depuis na tango ya mobu déjà ba hésita ayi ko kuta na soso ya pouvoir moi na mboka partie de to atiki biso ki tenge Yesu, même te so déjà boleka ki na famille ko rendre hommage na papa atiki ko tika biso na mikolo kaki ya
na patriarche nazalaki kuna lobby nakozala pe sur na semaine le roi est mort vive le roi na biso toza bakombata ntango moko ya bagénéraux apoyi totikaka bituba te kutu soki moko bagénéraux apoyi emotivaka esu biso makasi yake oyo ye abandaki tokontinue nango toprogresse na tetrise vraiment mal au cœur nazosenga na libota nyonso vraiment nos sincères condoléances toyeba ndeni ya koaccompagne mowe ti esika ya demeure na ye patriarche kitenge pema na kimia okoti déjà na monde ya bagrand esprit bisika ozali wana bundela lisusu bana na yo mpe oyo oloba tokobosana yango te tokopérennize babiloko nyonso wana. Ok, merci, merci Big Sami. Balandi biso André Katsindika Télévision. Message fort au lancé na bakongomani pe ba diaspora oyo bazolela na biso libanda ya mboka ndenge papa otika biso pe ba o baza na souci ya évolution ba ndenge ni mboka eza kotambola donc au lancé message vraiment fort pour to kabona numéro pe ya téléphone ba ndeko nyonso boza na kati ya diaspora na kosenga bino bozala na esprit d'éveil bozala ya kolamuka bisika bozali wana mboka ezakaka moko toza nango Congo toza na mboka mosusu te tobotami bakongolais tokotikala bakongolais tozala bomoko bisika nyonso bozali wana tozala bomoko bana ya mboka tokota na kati ya mbilinga minga ba distraction te bazoyela biso ya haine na ya tribalisme nous toza babantu tribalisme ekoleka te na kosenga vraiment na bandeko bomoko ezala na kati ya bino bolingo ezala wana miso ezala toujours ya kofungoma esika ozali sala mosala na parti des pes baza pe na bomoko na kati ya IDPS ko bima er nyonso na CCC wana olingi bitumwa yango makasi ya même kombo ya mouvement nanga eza bomoko IDPS tozwaki kombo wana mpona koyebisa bandeko ke papa soki akei bana bapanzanaka te mpo ndako eza ya bango nyonso na esengeli kutu tozala makasi mpo tokende liboso na bomoko eza kaka mpona IDPS te bomoko eza mpona bato nyonso union sacré au président loba eza mpe kaka bomoko na soki toza na bomoko te eza na eloko moko te tokoavanse tokoyesaki régime passé po biso tu bakongolais totalaki tribu na biso te tosanganaki elongo tosala face contre l'adversaire mpe tokoyesaki bango lelo oyo totikali congolais face contre face biso na biso toza na moto akolobela biso te na le seul président na biso toza na ye eza faci oyo azoyoka population soki tofandi na président na mesa na ye tozangisaka te kopesa ye doléance ya peuple congolais na bandeko numéro na ngai à partir ya ndeko na biso journaliste bokozwa yango oyo eza vraiment bandeko ya biso ya tindika bango nde balobelaka vraiment peuple congolais bango bayaka vers biso mpe tozalaka disposé ya koservir biso na bango elongo na ingeta na bana mo nyonso ya mboka IDPS libre. Voilà, merci beaucoup na Junior Nasma Caméra, merci na Papi qui sombe na Papi qui est l'île au pouvoir et Rufin qui sombe voilà dans le bar le baron Ernion ça Richard donc a trouvé quoi difficile à délivrer depuis Paris. Isha lutté tes poètes et à Londres vient à Roger lui m'a appelé Bambo trop Roger le combattant. Mon yaya donc na c'est pas ce qu'on appelle ce Bambo trop bisika vous allez Mike Isola de la régie à montage à papa Vincent Voka au vraiment abotanga so moni na vandi vraiment buliza na mutu mo abotanga déjà quelque part azara pe akozala kaka na pesi ba moto bisika azali pe na libota na ngamo bimba na batu tu bolinga akati avoka partout dans le monde nzambe na ngabati la bino pe azala bino to mona na prochaine émission. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a Solon,
produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo ekobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.